nayambeli bino moko ya bana mboka na kombo ya Ezaï Mombilo azali chairperson ya société civile Afrique du Sud. Mbote mwana mboka. Mbote ndiko. Vraiment ngande na opeso merci na baike bazotala biso pona opesa biso temps ya tolobela makambo temps nazoloba biso ezali biso ba réfugiés ya Afrique du Sud pe monde entier ezali biso ba demandeurs d'asile ya Afrique du Sud réfugiés to demandeurs d'asile to salam sik en Afrique du Sud bazokutana na mikakatono mingi ezala pona ko renouveler ba papier na bango ezala pona ko renouveler ba papier bana na bango banyukam pour le moment bazozwa ba papier te mais bazali awa belé ba ebité bakende wapi basala nini baza bloqué totalement yo lokola chairperson na société civile ozali na connaissance sur ba makambo ya ba réfugiés na ba asalam sikas nini ekoki kozala cause et kosenga tozonga na 2016 place makambo bandaki tant tozaki na parlement tant processus ya opposition à loi sike bandaki pour babengi yango ken pepa makambo bandaka na noana d'abord difficulté biso ba congolais tozwaki ezali difficulté utaki na tant tozaki na débat na parlement si opposition à loi sike si ba réfugiés la protection ba réfugiés je crois ezalaki na débat moko ezalaki na kati ya parlement au gouvernement koloba si ndenge ba congolais bango nyonso basamba ndenge moko bato nyonso balobaka ke non bazokima kabila aboma bango alors tant basangisi bakosamba ba congolais belé ezalaki presque identique alors yango nde yaki kobimisa logique oyo ke bato belé oyo baya baza ba réfugié te oyo baye koluka protection bazande ba o babengi économique migrant économique ezali moto oyo aye koluka lipa aye kobika tina na ngonde place makambo bandaki nde wana eko sa siko il faut qu'on revoie bakosamba batebele parce que ba remarquer bakosamba mingi eza ndenge moko koma binyoso boya bolo bakelo moko alors des fois na nde mutu yango mo société civile ezoluka écorger des fois oyo esala ba o bayaka liboso ba kota jeune assistant ba ma fesse ba facilita bato bakuta bangote pona ko pesa ba on directive alors batika ki bato ba kena ndenge na bango ole ke ba partager information ba faire comprendre bango ke bo lo babo to bo sala alors mutu moko aida ki communauté na période wana yango société civile to sala fort que quand on corriger erreur ya bande nde siko ba ko mona ke il faut baba na siko système ya koluka ko revoir ko samba bato na ko revoir ko samba bato nde ba ko mona ke il faut ba luka ba limiter accès na document o ezaki facile liboso parce que liboso ezaki oyeka ko lobby eza loba ke on nzinzi mutalanda kiyo yango kimi ozobanga ba komikaka ba persona na selamsika mwana mboka Ezaï Mombilo nini ezali avenir abana na biso ba réfugiés congolais na kati Afrique du Sud na ndenge makambo ezali na koki koloba moi statistique moko oyo to meka kotala pana tambai bana nyonso oyo baza affecté na mukanda peut-être à cause ya ba pana ba on peut-être ba ki à âge avancé baza ndo mukanda te à partir déjà ya ba grade 11 to because après même grade 10 ti na université bana nyonso ya secteur wana à cause ya kozanga mikanda oyo uti pa ba parents bana belé ba okit ko sisa classe te pe tozo kende na position moko ya direction mususu ya bana biso ba koma ba gangster ba misusu ba comme des gens na ba drogue génération mobimba ya bana biso awa ezo dévier direction baike bana mboka mbote na bino
jambo eno beto abu mbote na beno sanga yoabu boye malamu na Mayangani TV mais na émission na biso nini ezali devoir pe droit ya ba réfugié na kati ya Afrique du Sud pe na monde entier. Nani akoki kosala nini soki oza réfugié ou soki oza asala msika. Na yango bomoni na yambeli bino moko ya bana mboka na kombo ya Ezaï Mombilo azali chairperson ya société civile Afrique du Sud. Mbote mwana mboka. Mbote ndiko ngai. Na présenté o malamu to na présenté o mabi. Non, ça va. Oui, pesami présenté. Merci beaucoup. Vraiment ngande na opeso merci na baike bazotala biso pona opesa biso temps ya tolobela makambo temps na zolo ba biso ezali biso ba réfugié ya Afrique du Sud pe monde entier ezali biso ba salam sik to ba demandeur d'asile ya Afrique du Sud to opeso merci pamba te to ko zala na posa na bwanya pe maele na yo po to meka na ko profiter nango to bandenge nini to koki ko tambwisa vi na biso awo to bandi mbala moko mwana mboka. Réfugié to demandeur d'asile to salam sik en Afrique du Sud bazo kutana na mikakatono mingi ezala pona ko renouveler ba papier na bango ezala pona ko renouveler ba papier bana na bango banyukam pour le moment bazo ba papier te mais bazali awa belé ba ebité ba kende wapi basala nini baza bloqué totalement yo lokola chairperson na société civile ozali na connaissance sur ba makambo ya ba réfugié na ba asalam sikas nini koki kozala cause ya ba challenge ningi baza ya ndenge bazo pesa ba ike ba mikanda te ba nyuka mikanda te et puis pona ko renouveler mikanda ba misusu bazo kutana na mikakatano. Je crois que senga tozo na 2016 place makambo bandaki tant tozaki na parlement tant processus ya proposition à loi c'est que bandaki au babengi yango green paper parce que green paper linkoloba proposition à loi white paper linkoloba loi approuvée au etikali ke ekende et pas président a signé pour et commencer applicable. Alors makambe bandaka na nouano. D'abord, difficulté biso ba congolais tozwaki ezali difficulté utaki na tant tozaki na débat na parlement si proposition loi sikasi ba réfugiés na protection ba réfugiés. Je crois ezalaki na débat moko ezalaki na kati ya parlement au bande koloba si ndenge ba congolais bango nyonso ba samba ndenge moko. Ba nyonso ba lobaka ke non bazokima kabila abuma bango. Alors tant basangisi bakosamba ba congolais belé ezaki presque identique. Alors yango nde ki kobimisa logique OK bato belé o ba ya a baza ba réfugié te o ba ekoluka protection bazande ba o ba bengi economic migrant. Economic ezali mutu o a ekoluka lipa a ekobika. Alors il faut qu'il se revoir comment basala ke séparation wana ya o aza réfugié ou aikoduka protection na o aza économique migrant ndeni ba pénaliser bato ba économique migrant ba luka ba pesa privilège na bato ba aslam sika to ba o ba ekoluka protection. Alors na tina na ngonde place makambi banda kinde wana eko sa siko qu'il faut qu'on revoie ba kosamba batepele parce que ba remarquer ba kosamba mingi eza ndenge moko koma binyoso boya bolo bakiloko moko. Alors des fois nande mutu yango mo société civile ezoloka écorger des fois oyo esala ba obayaka liboso ba kota jeune système ba ma fesse ba facilita bato bakuta bango te pona kopesa ba directive. Alors batika ki bato bakena ndenge na bango ole ke ba partager information ba faire comprendre bango que bo lo babo to bo sala. Alors mutu moko aida ki communauté te na période wana yango société civile to sala fort que quand on corriger erreur ya bandeli wana. Alors partant na ngonde tchebiso na mama na erreur que to commencer na situation oyo
Alors tant basambi ko samba basambi ana nde sali ke basala part des choses nde siko ba ko mona ke il faut baba na siko système ya koluka ko revoir ko samba bato na ko revoir ko samba bato nde ba komi ko mona ke il faut ba luka ba limiter accès na document o ezaki facile liboso parce que liboso ezaki oyeka ko lobby ezaloba ki onzinzi mutalanda kiyo yango kimi ozobanga ba komi kaka ba persona na salam sika mais plus tard il faut batala nano alors ko tala nano wana nde euti na ndenge ba kosambezaka un peu bizarre alors et bandis ko créer que séparation ya économique miken na mutupenda salam sika alors et comme on a que ba majorité na biso tozali ba économique à partir yango nde siko ba donner économique ko changer et nde économique ko masiko difficile pour na accès à likamba mukanda et ko masiko que mutu pour na zoa il faut aller kana na étape belé à partir étape bana susu et ko causer les susu bien que nini proposition wana ya changement de loi si la quitté ezalaki à partir ya période oyo Jacob Zuma pouvoir les aussi là parce qu'il y a qui a finalisé le dossier alors Jacob Zuma a été sikoyo a été le président South Africa dans le président South Africa il fallait que le dossier et recommencer les sous mais ce que le dossier éthique proposition ya green paper wana et ce qu'on a période il y a serment posa wana ministre Moussoualedi a commis ministre de l'Affaires yende siko ayeko sala accent si parce que liboso ezalaki kaka si ba réfugié ndeni ba revoir mais siko bayeko tcha bitete il faut qu'on revoir législation mobimba o ezo lié Home Affairs ezali Refugee Act Immigration Act na Citizenship Act il faut revoir ngonyo parce que il y a un des opés sa faveur que mutu ayene economic migrant à côté pour aller fallait à côté nandela ya immigration c'est-à-dire que Immigration Act où il faut ça la case visa mbongo côté na mboka mais va remarquer que bazo côté à partir ya Refugee Act ozo ça que ozo vana na mboka sans kufuta mbongo sans eloko moko boye e bandio ezaka ozu document à partir ya document wana OK obandi na aslam sika oba bank section 22 ti o matio komi na section 24 ezali nini refugee status à partir wana okomi facilement na application ya résidence permanente application ya résidence permanente amba mo sali ke au commis pour qui après pour commis citizen alors ben comme on a que nzela wana ya kokoma citizen et apporte moko facilité bateau ou que baza penda bateau ba qui na besoin de protection mais ba économie migrant ba utiliser nzela facile pour na kozwa citizenship to kozwa résidence permanente il faut que ba bloquer ngo ya un monde ba ça qui ba législation misato ba revoir ngo pour éloquer bloquer alors en réponse à la question, on remarque que la trajectoire en agnoso, et que ça la changement quota, la difficulté si il y a accès à document, ne si ko ba peut que en 2017, il faut revoir ce locomoco. En attendant tango white paper oyo, parce que faut qu'il ba na green paper, ba banda ki ba mon white paper, que ba ça la commentaire. Je crois c'est là qu'il moment open as confortable que ministre Home Affairs pour la question mi balé na tuna ki asilika même na réunion na oyo ba toli mandozela bazalaki skalabineza ki balo ya human rights bazalaki oyo epesa ki ekanda bien que yango ba ki ko kotisa nini révision moko ya Refugee Act en attendant ba kendetina na ko revoir ba législation so oyo ezali Refugee Act, Immigration Act, na Citizenship Act, bah côté ça, ni moko ya 2017, où ils ont qui amendment ya Refugee Act. Quand amendment Refugee Act, on a ndesi koyo, bah côté likambo oyo oyo limité bah bazana accès direct ya application parce que ça qui bah Refugee Centre ya application à document ils a 5.
moko ezali na Mosina, moko ezali na Pretoria, moko ezali na Port Elizabeth, moko ezali na Diba, moko ezali na Cape Town. Alors na nyonso wana baye komona kete pona ko bloquer bato, il faut que le d'abord ko bloquer dans le centre pour l'application système application comme difficile. Après les sous qui on a été baye ko sala siko que loi au ba changea qui na 2017. Baye ko approuver ngo na 2020. Tant ba approuver na 2020, ba kotisa en application na 2023, tant baye ko mona que e ko la challenge ko luka ko kotia pression si white paper over chaki. Alors en attendant ba comme un loko amunene wana déjà eloko moko boye chama pona ko éliminer bato baza na accès facile sous soutien. Ndesikoyo baye ko zwa décision ko implement loi wana ozaki proposé na 2017 oyo e comme une implementation na 2023. Na kacha loi wana ndi mutu place comme Mexico parce que zaki liboso soko ye comme balamoko na South Africa et wa occupé soko lobika ke OK no ko bakisa nkunda batiki yoti OK na centre place ni mboka nyoso lingi. Alors ba ko mona ke te faut ba bloquer loko wana ba ko sala siko OK à partir ko kota batie il faut ozwa nini visa moko abengi yango ya section 23. Parce que na kati ya amendement ya Refugee Act au 2017 ndeba chaki loko moko ozo sala ke il faut mutu azwa accès moko bo avant kota ba créer siko na legislation wana na regulation ya amendement wana ndeba créer siko yo nini section 23 ya visa ozo sala ke mutu akota. Alors na durée ya section 23 wana ezaki 5 jours, c'est à dire que aux gens on a boda après de côté. Alors et bloqué ce ko bato pe comme que soko keko comme na centre au mafes soko continue na frontière jour au côté il faut osana 5 jours ndi okoiko kende ko zala resi na immigration center. Mais tangu bato bakota ki na lockdown tant le système ezali ko recevoir et tiens nombre bato belé bazala ki na 7. Alors nombre bato bazala ki na 7 tant siko makambo ezongi na 2023 na loi wana et c'est ce que bato belé bakota ka déjà avant bazali souste na sens que ba approuver bango parce que mingi ba ko ko expliquer que se défendre était na 5 jours. Alors et comme siko difficulté il y a que mutu asa l'application. Non seulement ndengona ba esiko ba kete bon pour mes ate tant ba ko fungola kana 2020 ba ko fungola nini ya immigration refugee center nini ya Cape Town ba ko ça système ya application en ligne mais pour ceci déjà zela kike ata boko ça ndeni logique na bango wana ya bino bozama immigration act immigration sorry bozali ba economic migrant et changer. Alors babandi difficulté wana kaka pona logique wana ya economic migrant au balobaka na 2016 ya onde mutu ezo conduire tisiko ya onde ça siko que mutu nyonso o azo apply ou apply na ba o ba apply ki en ligne ba ko changer te faut qu'il physiquement ba comme ko lala kuna ko 5 ba la libanda ba souffrir corruption ba tu nyonso bazwa ki ba rendez-vous wana ba nyonso ba rendez-vous wana ils ont un sens mon côté. Ti sikoyo et comme que ceux qui osali na besoin ya application ils en a processus à tous en rendez-vous il faut osana passeport na visa ou eza valide nde ba ko banda application mais bien que cela na logique il y a ba loi réfugié oko quitter kozala réfugié ou à côté na mboka batu ozana document officiel ya mboka na yo bien. C'est-à-dire que oza muto luka protection parce que obimi po okimi siko mutu nango akimaka a s'organiser na ba document nyonso bien. Alors ba complication o na tozaki na mango na pona ko faire comprendre moki même ata moko ya question na tunaki ministre ya ma fait virtuel na bi mais wana no bazana processus ya que loi est à l'approuver. Basa la submission, basa la commentaire public.
Yé tomo comme on a déjà makambo comme ko chama déjà na application, c'est-à-dire que makambo bazo proposer comme loi baba déjà ko appliquer ango. Alors na tous les ministres mais yo ozali ko contredire loi parce que okoki ko agir botin comment eloko eza en proposition et comment application déjà ezali contre loi ministre silikaki mais c'est que ato siliki moyebi ke lona eza fait ko se comporter botin il faut zelati loi ezala fully approve processus nyonso eleka parce que processus ezalaka loi soki eleki na parlement eza approuvé basali un public comment na parti à public comment na ba kosangisa portfolio committee of home affairs ba koluka ba retravailler yango na proposition ya département home affairs na commentaire public ba vandisi yango ba sali ko draft ya suka oyo ba représenter so ba présenter yango esili eza approuvé nde siko ekomi eloko ba bengi final white paper nde comme ezaki déjà na étape ya white paper nde siko étape na mo feza siko ekini siko et pas président signé nde comme loi. Alors ministre aboye poser eloko wana makambo lobama ki déjà ba commencer. Alors moko biloko na teme un peu ministre ngwana. Alors na makambo na lobby oyo ezola kisake processus ebandaki déjà pona koluka pour exclure batu système baluka ndeni système ngo kufa baluka ndeni système comme opérationnel te baluka ndeni système ngo et décourager batu parce que na parlement en 2016 babi ndeni basala ke batu ba décourager parce que ba comme comment parce que mouvement migration il y a pays africain eza na 3 zones zone ya Sahel zone côté indien na zone côté Europe. Alors na zone côté Sahel mingi eza concentré na South Africa. Alors bandeko lukande nini ba casser zone oya Southern Africa de sorte que et batwa loki na zone mususu parce que ba moneke ba komaki inonde. Alors Afrique du Sud na ba réflexion na ba étude na ba moneke ndeni ba casser le koko na ko casser ngo nde ba komisiko na système ya ko kene malembe eloko ekomi difficile pour salama pour application o ekomi difficile pour salama extension o ekomi difficile pour zomambangu to ekomi kozwa temps to okeyibwe bazelisio ti entre temps bazo sala ndenge wana pe mutu pe azo zwa mba moko révocation na musala parce que mukana na exercice au nom de te alors nyonso wana ezaki politique ya ko décourager batu depuis le début tisiko. Alors en réponse à la question en un mot ezali que eloko esali ba makambo nyonso comme parce que ezana politique moko o ezali décider pour natina koloka ko exclure koloka ndeni ni eloko o basili sango mais avec le temps stratégiquement. Alors il y a un moment où le barake batu bazala éduquer comme ça tous à la préparer mais batu bazo linga bazala préparer te ba linga likambo ko ya nde mutu banda ko raisonner. Alors les ça biso passi tozo luka ndeni to luka to apporter beaucoup et to pesio merci mingi lisusu pour n'accomplir sa privilège peut couper sa plateforme au de sorte que tango makambozo za expliquer na communauté je crois bazo zo ba réflexion ndeni ni ba mona makambo différemment siko. Merci mingi baike bana mboka bino ba ebozwi biso na ngonga oyo boye baite ya tozali na Afrique du Sud et tozali na CPSN ya société civile Afrique du Sud mona mboka ezali mombilo na banzi ya manyole libino a expliquer biso na mulai pe na mukuse nini ezali cause ya mikakatano pona kozwa mikanda na makambo nyonso tu ya kati mwana mboka o eza mutuna te na zolo bakaka muke na mboka na biso Congo tozana bitumba plus de 30 ans et na banzi ete baike mingi bazoki ma mboka ezali pona ko protection mais nini ezosala ke bazokoma wa bazosamba ka ndenge moko ezali ko zanga koyeba ko samba to ezali kaka po bato ako encadrer bango ko lakisa bango ninga ko samba ezate puisque toza pays eza na bitumba makasi et puis toza bato bazokufa butumo na bosanité bino bandeko na biso ya Goma Bukavu Kishishe bino nyonso tout to bosani bino te malgré situation bozali na kati toza na bino ensemble soki ko répondre moi muke place wana mwana mboka place wana ki ko loba boy omoni difficulté to remarquer zali soko comme na mboka batu il faut ebainde kwa batu
Au moins, dans l'histoire de Babylone, Daniel, basala qui est fort, bien que bazaki na déportation na Babylone, ba yé ba mibeko mboka wa. Bazaki kutanga ko yeko. Défaut biso to sali ezali tant to na South Africa, to zui tant ko tanga mibeko South Africa te, eloko ba bengi Refugee Act. Mibeko etali ba réfugié na mboka o to zui tant ko tanga moto. Na manque ya connaissance wana, nde to moni ke oh nyoso tozoloba eza na sens. Alors que il fallait pas to luka to wela koloba, mais fallait nde to luka to yekola d'abord avant ya koloba. Parce que soto yekoli avant koloba nde ko pesa biso sens to ebake mibeko awa ya ba réfugié lobi boy tant na zoloba na loba boy te na loba ndeko. Monelo ko sali défaut o biso to remarquer avant. Merci mingi baike bana mboka bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani TV bo partager to bandi série ya sika yako tangisa baike bana mboka ba réfugié ba salam sika ndenge mwana mboka ezali mombidlo wa uti koloba ezali kozanga koyeba mibeko ya mboka oyo kozanga kotanga Refugee Act pona koyeba nino koloba te mututu akomoloba ka keno balanda kinga bakanisi kena koloba bongo nde okozwa papier ou bien nde bakopesa yo mukanda mais malheureusement voilà tozali bisika tozali mais malgré oyo uti ko expliquer mwana mboka ba parents ebele baza ba victime makambo yo mikanda izaliko bazo renouveler ngote mais mingi ya ba parents baza na bana toza na bana na biso bazo tanga na banzi ete parents nyon surtout posa na izali mwana na ye azala bien atanga polobi asunga yobi asunga baike asunga pe mboka pourquoi pas mais sikoyo bana na biso baza ba victime direct tango nazolo bana na biso ba réfugié na Afrique du Sud bana na biso ba salam au bazotanga mais bazokoma na 5e 6e moyen ba continuer na kotanga izate faute ya mikanda mais bango baza eza faute na bango te eza faute ya ba parents bon question na nga eza boy mwana mboka ezali mombilo nini ezali avenir ya bana na biso ba réfugiés congolais na kati Afrique du Sud na ndenge makambo ezali je crois pas ces appels de wana ils appellent makambo na discuter ki yango longoma na ambassadeur oyo a yesikoyo John Yakero pour na toluka maele nini et tant que ba congolais pour na s'en sortir ba parents oyo nyonso baza na difficulté na kanda ils ont affecté bana automatiquement parce que bana baza na sa mikanda ba parents oui alors ceux qui déjà au sali family journey ils ko ba moi na communauté kanda automatiquement ceux qui papa osa rejeté na mukanda ils ont affecté na moi si na bana alors bana ba comme na problème il y a accès à l'éducation à cause yango mais surtout le bito ta na logique pendant ndenge mibeko South Africa ezali mibeko South Africa ezolo ba boyeke moi na mon côté ba koki ko privé droit à l'éducation azana mukanda to azana mukanda les acquis dans lettre circulaire déjà les cam et les canaki na à partir utaki na département éducation ou ils a ko éclaircir bon mais réalité sur terrain ça bon mais document officiel et zolo bandengwa même attache total agenda 26.3 oyo South Africa ezo influencer agenda wana oyo utaka na Éthiopie oyo ezalaki na conception que na 50 ans ndenini éducation ya topé progrès ya Afrique faisala et ça makina 2013 baloba ki bacha 50 ans batala na kati ya ba résolution wana ezalaki na promotion ya éducation bana ba Afrique ou South Africa mutezali promoteur pe ya nini ya document ba bengi agenda 26.3 malgré l'aide officielle o ezo sala ke bana bazana droit kotanga sans mukanda aza mukanda te mais difficulté ezali alors eloko wana ezo sala sikoyo que na koki koloba moi statistique moko oyo to meke kotala pendant tamlai bana nyonso oyo baza affecté na mukanda peut-être à cause ya ba parents ba tout peut-être ba ki à âge avancé baza droit mukanda te à partir déjà ya ba grade 11 to et que vous appelez même grade 10 ti na université bana nyonso ya secteur wana
à cause ya kozanga mikanda oyo uti pa ba parents bana ebele ba okit ko sisa classe te pe tozo kende na position moko ya direction mususu ya bana biso ba koma ba gangster ba misusu ba comme des gens na ba drogue à cause ya kozanga eloko oyo eza koze na mikanda génération mobimba ya bana biso awa ezo dévier direction elingi koloba ke biso tozalaki bato oyo te na mboka mopaya ata tokoloba ke éducation eza na Congo du moins éducation ya bana biso oyo baza na South Africa awa eza mieux que na Congo eza privilège oyo epesameli bana biso awa il faut to protéger yango de sorte que bana wana bakozala lobby na biso du point de vue oyo bako apporter na oyo bayekoli na South Africa ndenge moko ezalaki Mao Chenchu azoki jeunesse mobimba atindi bango na IRSS na ba pays nyonso oyo bazalaki na connaissance ya nini ya technologie po baluka ba amener technologie na mboka na bango lelo oyo tala splash Chine komi à cause ya koluka ko tondisa éducation na jeunesse. Alors biso tozangi eloko wana tozi privilège na South Africa mais tozangi eloko ko sala biso to luka ke jeunesse na biso éducation na bango za protéger. Alors il faut sala ke to ko perdre jeunesse mobimba ya place à malamu éducation oyo ko sala lobby ya Congo. Alors eza faiblesse moko oyo tozo interpeller na gouvernement congolais ba luka ba réfléchir parce que sokoza ko kambamboka okozala na liberté. Mais bana oyo baza na 10 ans lelo bakozala wana après yo pe baonde baza ba potentiel force ya mboka. Alors ezeloko oyo il faut to luka total ngo de près tout le temps de près tes points parce que mingi na bana biso direction zo kendeza malamu te. Ça dit que espoir réalité bien que loi ezali na South Africa. Espoir ezalité malgré loi ezali na Afrique du Sud mwana mboka azali komanyola bino na mulai pe na mozindo na banzi ba mama ba papa bozwa ba kaye na babik boko mapamba te o ezali éducation. Oui tozana bajare ya ba émission ko kesana mais awa toende ko éduquer ba salam sika ba réfugié ba twangunda ndenge to bengaka zwa papier comment yekola tango mosusu oyi ko comprendre et puis ko ranger makambo na profiter na betambela pe na gouvernement congolais et sengeli bokanisa pona avenir ya baike bana mboka ndenge mwana mboka uchi koloba bana na biso bazotanga awa bangonde fitire ya Congo alobi soki ba memi connaissance o bazui awa bakoki kobongisa na mboka mais bobosa na bango te malgré situation ezali kokende mwana mboka tozokende malamu tozokende na mission na biso ndenge to planifier yango mais nazana motuna mususu na lingi to beta nanu c'était mingi côté ba réfugié na ba salam sik parce que a majorité na biso ba congolais toza ba réfugié majorité toza ba salam sik nini ezali droit ya réfugié na Afrique du Sud nini ezali droit ya asalam sik na Afrique du Sud. Merci beaucoup pour la question Oyo. Je crois selon Réfugiés Act droit ya réfugié na South Africa selon Dengue Afrique du Sud basala qui signaté la déclaration na bango na convention ya Genève bachaki boyke mutu nyonso o akozala réfugié na South Africa akozala na camp te akozala pe na place mote bakangi lokola mutaboloko South Africa décida qui déclaration na bango ezala ke libre ya mouvement et pesama na batu nyonso droit ya kotanga ezala wana eza ba réfugié droit ya kosala ezala droit ya kosomba ndako ezala droit ya kozala na driver license ezala droit ya koluka ko sala makambo nyonso ko sala etant que mutu parce que bango basala ki promotion ya chapitre 2 na bango ya constitution o babengi yango Bill of Rights oyo ezopesa dignité ya mutu. Alors à base nango pendenge balobaka ubuntu nde salaki ke
mutu nyonso aza réfugié awa il faut dignité na ye il fait pesamela ye na ndenge mutu nyonso epesamaka mais eloko kaka oyo epekisami na baréfugié na baaslami sika ezali kovote aslam sika aza na droit kovote te et puis aslam sika ayeba ke soki oza aslam sika eke bakuti yo na eloko moko ezali terrorisme bakuti yo na eloko moko oyo ezali baacte moko okimaki justice na mboka na yo ye awa yeba déjà ke mokolo bakodécouvrir yango bakoki kobotola yo droit protection wana selon mibeko ndenge elobi mpe mutu oyo azali aslam sika to mpe azali réfugié aza na droit ya gazette moko ebimaki oyo ezalaki aux environs ba 2020 je crois si je ne me trompe pas oyo epesamaki ke mutu nyonso oyo aza aslam sika to aza réfugié aza na droit kosala politique na ye na mboka oyo te mpe mutu nyonso oyo aza aslam sika to réfugié aza na droit kotia makolo na ambassade na ye te biloko wana nyonso soki bakuti yango bakoki kobotola yo aslam sika na yo oyo eza section 23 et 24 sorry asala msiko eza section 22 bakoki kobotela yo statut na eza section 24 pourquoi parce que ozali na ba droit biloko wana oza na ba droit makambo nyonso ya kofutela ndako ya ko kenena shop ya ko voyager ya kosomba ndako ya kotanga ya koyekola mais ce que komi ke na ba acte moko terroriste to acte moko ya justice to komi komi involve na politique mboka na yo to pe ozali mutu oyo ozali ko kende na ambassade na yo o koki ko perdre ba droit na yo nyonso o ya protection sengaki awa. Merci mingi mwana mboka baike bana mboka point mwana mboka uti ko relever ezali point moko wa munene awa na Afrique du Sud tozana ba réfugiés belé na ba salam sikebele oyo ba se retrouver na ba activité ya ba organisation songolo pakala oyo bazali connecté na makambo politique ndengo uti koloba mingi bazo sala ngo na bozangi boyebi yango mayanga ni TV eye pona ko éduquer bino pona ko éduquer biso tozo pousa na ipa bato bazana connaissance ya maya ba réfugié na ba salam sik po ba betambela po to se retrouver na ba faute te mais ndenge tozo lo baboye mwana mboka ezana ba réfugié musu bazo kini na ambassade na biso ya Congo awa misusu bazo zwana ba vidéo et misusu kutu baza ko s'impliquer tina makambo politique mais place wana fona betambela ezana bato misusu ba leader mususu bakoya na communauté ndenge to uti koloba ke makambo mikanda ezali pas surtout pona banyukam so bango bazo bisa bango ke no to ko aider bino bozwa mikanda mais sengeli bozala na groupe na biso il faut boko taboye ba mi enregistrer na groupe wana ba pesi ba identité na bango mais ba leader oyo bazana politique na se sans toutefois ko yebisa bango et tango ba ikyo ba sadere na eloko oyo et ba leader wana ba komozwa eloko wana ba komi ko kolela ngombo côté politique nini okoki kopesa toli na bayiki avant bakota na organisation songolo to pakala nini bakoki kosala po batombe bazala ba victime indirecte ou victime involontaire eloko yo sala mwa pasi bon eloko kaka ezalaka na monaka moni soki oza ebembe na hôpital te oyeba te bato bakufa na hôpital so ekomeli ondo oyeba alors pasi mpenza eza wana bato bele bazoyeba te ke eza risque monene oyo baomitia bango moko d'abord na question lobaki si oza réfugié toza aslam sika ozo kende na ambassade na yo to ozo participer na babiloko moko politique ya mboka na yo eza eloko moko dangereux opesa bato conseil parce que société civile eza organisation oyo ekoki koluka te po yo ozali mutu olingi société civile te nde il faut to lukato salo mabete za bongote to kopesa conseil état que parents nyonso soki mwana bungi ba pesa conseil eza to ko bomaye eza obebisa ete mais faut pesa conseil aluka aya na nzela malamu c'est-à-dire que pour mezali batu nyonso oyo bazoke na nzela wana ba osala une grande erreur to pesa ba conseil basala makambo te parce que balingi ba prouver batu to balakisa batu mais batala o ezali malamu pona bango moko parce que tant likambo ekoela yo bato nyonso olingo sala pona bango wana ba ozala wana te mutu mo pa ko intervenir pona yo te alors
eza conseil malamu ekosala mpasi eloko moko ekomeli ndeko ata moto yango aza malamu na yo te to asalaki yo malamu moko te to azala no bien te mais ka moko mabe ekomeli ata ndeni soki oza mwana nzambe okoka ata mwa mpasi dérange quand même. Alors souci ezali ke ndeni bandeko balongwa likambo oyo parce que mibeko ezopesa nzela wana te. Dernièrement ezalaki na débat moko oyo ezalaki tututu nango na niveau ya likolo ya Home Affairs oyo balobaki bakendaki même ko signifier ambassadeur basignifier ambassadeur mpona likambo yango même ata nazalaki na conversation na ambassadeur oyo ya sika totushaki mpe sika yango tobapesi yango na meke kofaire comprendre mpe kofaire voir ye profondément ndenge loi elobi. Alors problème ezali boke bandeko bazala mpenza na bokebi makasi makambo ezozala préparé dans l'ombre na baréunion ya likolo ya Home Affairs motu moko ayebi te basala mpona bato te mpe baoyo bazozwa bakombo ya bato mpona makambo na bango politique ya korassure likambo moko ya mokanda. Vraiment nazopesa conseil na communauté mobimba. D'abord nanu système ya Home Affairs déjà de tote ko expliquer et comme déjà ko luka ko inscrire bato bazala sous na accepter nani yango wana akozala na privilège nini aluka a faciliter bino makamba mikanda pendant que déjà système eza compliqué pe ba officier mingi bazalaki na système ya corruption ya mafesi misu baza na prison sikoyo. Alors nani yango wana na désespoir nyonso boza nango a convaincre bino boluka bosala kombo na promesse que bokozwa mukanda ya protection à South Africa eza déjà une grande erreur. Mutu nyonso akomemela bino loko oyo atotia bino na une grande erreur. Toza na dossier ya bandeko ebele oyo toyambi na société civile oyo ke bakenda même na Home Affairs bapesa bato mbongo na kati ya Home Affairs bapesa bango mikanda basala msika na barefugie ya kati ya Home Affairs mais eza na système te bazosouffrir sikoyo eza na dossier ebele oyo toolanda sikoyo oyo ke tozela Home Affairs aluka ameka kosoutenir parce que tozomona ke ezalaki faute ya mutu te soki eloko esami na office na bino ezali système na bino nde mutu etie bato na piège oyo bien que tozosala ndenge social na eza te yango tozoprevenir na bandeko ke eza na organisation moko te eza na droit même bata ba organisation oyo tozala bapartenaire na bango net ba Youth of Human Rights net ba comme ça net ba Scalabrini na UCTA bakutu na droit yango te alors que baza na privilège moko légal ya makambo ebele baza kuna droit ya koluka komeka kosala eloko ya bongo te kaka na baindividu oyo eza bacongolais basorganize mpona kosala promesse ya mokanda ya bato au nom ya solution to pe au nom ya eloko moko boye raison moko boye au-delà. Je crois ezali une grande erreur bandeko bazotia communauté na biso pe une grande erreur ba communauté na biso eza komitia toyeba ke likamba mukanda na mutu nyonso akopromettre yo sala carte sala enregistré tokopesa mukanda ezali bazokosa yo.